bozalaka te na justice ya 2 poids 2 mesures te 2 poids 2 mesures te justice il faut ezala équitable. C'est-à-dire que ils sont nos artistes. So il faut toyeba ba vie privée na bango tokoyeba ba vie privée na bango nyonso. Hein? Tokoyeba ba vie privée na bango nyonso. Pourquoi il faut toyeba kaka sila abima na madilu? Pourquoi il faut toyeba que sila matrice zika botaka te? Pourquoi il faut toyeba que sila na 50 ans? Mais abato nso toyeba te. Hein? Te il faut toyeba. Le auto beta vie à Ursule Péchanga. Non beta vie à Ursule Péchanga pour na yebi kenga na yebi vie na ye. Pour moni non de toza boy toza batu. Toza ba vie privée na biso. Toza ba passer na biso, mais biso nyonso ba passer na biso za kitoko te. Biso nyonso ba passer na biso za malamu te. Pourquoi? Parce que nde tozala boye mutu nyonso aza na likambo moko asala o alinga te bato bayeba mutu nyonso aza nango yo mona tiala mwana yemba nze mwa malu aba mutu onso udini malu mutu nyonso ana likambo mutu nyonso eloko asila bazala bakamarade na Ursule toyebi vi ya sila. Mais pour tout le monde, il y a camarade né Ursule. Après mission, oh non, yo, yep sabino, pourquoi Ursule n'a si la barcaboine pour boyer bien ôté. Non, il a bien une mission, on a beau à la patiente, beau à la passion plutôt. Non, il a bien le solo. Boyo kaka, Bill Clinton. Abalukela la fille mo boelio na kati chambre hôtel na yo ali solo na sho yo ki on bokomenga ba commentaire po marambo na obeta bana bonda le belé ba yebi yango mais belé pe ba yebi yango te mais belé ba yebi yango masolo na obeta ça mta betela ngati masolo auto viva boyo ka li solo ke Bill Clinton abalukela fille mo boelio na kati chambre. Est-ce que vous voyez que fille wane zaka Ursule Péchanga? Hey! Yes! Nakamwa tandenge achema kamwa. Yes! Papa baron, papa miko bezara osa bikeko. Bana bandel baye. Ursule badara vanda le pont mona ba fali. Wana ba Ursule ba futa na chambre salon. Oh, pire petit na ye. Mais Ursule, yemoko abetela bazuli solo ki azaka mwasa fali abo mwana. Oh. Po na yebisi bino na obeta vie ya Ursule. Na preuve nango te. Mais nga na preuve que Ursule azaka mwasi ya Bill Clinton kalonge. Sengu kujibende. Période wana Ursule tanga bignon sa théâtre. Nga na yebaka Ursule ane koya na nzobe. Et puis ma fille moko boy Fanny Efobo. Fanny wana azala munene boy. Fanny wana azalaki koko ya mama Kisombe. Bana banda le bébé baby mama Kisombe azala changer na Sebeko. Ya Sebeko comme Sebeko. Mama Kisombe azala changer na ngape azala changer mo pa mama Kisombe. Fanny Efobo azala munene boy azalaki koko ya mama Kisombe wana. Azara na bali misatu Kecha Cynthia na ya mobali kombone Kiminga. Ursule azara oye pa Fanny. Fanny ngo pa azara na ndeko na ye kombone Guylaine. Guylaine ngo pe akufa. Bande boko boka ba détail. Donc mutu ayebi parce que awe zala congolais. Musa na bino kaya ngwana. Oyebi mutu so ko loba te. Et puis soki to sala émission bande ko na ngabo limbisa ezate awa pona koya non eza Ursule abimi mosantu Gomez abimi mosantu sila ndendo kinganga salite mutwa mwasi oyo ya bikobo ya Bible wana oyo Yesu mwasi
moi so balinga babamba mabanga balinga balapide wana donde sila. Donc mabe ya muninga boyo kobimisa ou encore soi-disant mabe yende muto ana passé à salité via mabe ya salité ya bino ya propre siko bato bayebi bino bazoloba to sani neti bino bochola ki boseka ki bato muso basepela ki babeti maboko voilà et pourtant la pauvre n'avait rien fait. On peut encore comprendre mutu mo asali mabe bazongiselela mabe si la sali le côté boyo fingai et bato basepeli babeti maboko siko batongo baye kofinga ye soi-disant ye mutu mabe ye mutu ana passé ya mabe ye soki ndenge nini bango mpe bana makambu ya minene kutu ya somo ya kobanga oso boyoki eningisi nzoto ata bino mobala bongwani lion na chambre boyebi ke kindoki ya Bill Clinton eza ya petete et puis ebandi lelo te est-ce que boyebi pourquoi Bill Clinton na fait rigola bayokanaka te bandeko na continuer ba voice boyebi pourquoi Bill Clinton na fait rigola bayokanaka te Bill Clinton a soubé l'affaire. Des fois, na maison mère et puis na marquise, na les marquises. Tant bazara n'est pas un tio, n'est pas un gamin. Bino bobika ba musicien ndenge zalaka. Balala resika moko entre bango quand de air mo zala obo voyage ou bien boké quelque pom. Bill Clinton a lala pe mena faire soubé l'affaire. Tellement faire azara déjà la mongongo na bino boyebi. Wana nyonso na pona nini ko lukaka ko étouffer mutu, ko étouffer toi la mutu. A soubela ye. Faire à la mouana 4 bouteilles que soukola. Et souka on a été dans les marquises, même chose. Et puis pour soubela mutu sentir de fois, zapenda soubara penda taba 4 fois na boutou moko. Donc continuer ba fois to kozonga. Boyoka. Penda bazaki penza nanu te vie ezaki kaka normal. Mais azaki koye pa ba fani. Ngai pe na bandaka okile pa ba fani. Ne place ngai na yebaka ursil. Pour la famille, bazaka vivre bien. Bazaka lia bien, vie penza bien des alpes. Aussi, bazaka qui kuna mingi. Et au sala. On a ursi la zaki, ursi la osa théâtre, il faut qu'il indépendant senge la mar. Faible commencement. Ursi loana. Ezala na toujours mambwana. Et les bâtiments sont passés à la vie na bango. Ursil. Ayo kuma moi sa Bill Clinton. Bande oboza patient, o suka na matière. Ursil a kuma moi sa Bill Clinton. Bill Clinton a sala Ursil boy. O ko China te. Na ebite na mituna ranga moko. Bill Clinton mutalinga Ursil. To Ursil mutalingaka Bill Clinton. Nyonso makambo Bill mamu. Clinton anyokola Ursil. Nyonso makambo. Tala sobo nga boye ba signification ya China. Botuna na lo makambo Ursil aza vivante. Maman na Ursil est vivante. Bill Clinton est vivant. Bande kwa Ursil ba vivant. Puis bana banda le belé ba vivant. O ba yebi likambo. A China Ursil. Makambo. Ursil azara kokende ko defa ba makoso na ba shop na ba boucher ba bina ba vivre frais. Et non le ba de ko Bill Clinton na linga makoso nga yeba ke Bill Clinton linga makoso pona Ursil. Kio. Ako defa blo na vivre fala mbel Bill Clinton. Ursil. Et o leka babimaka na Bill Clinton bazaka na kati ya chambre basali batana na bango na kati ya chambre Ursil amona Bill Clinton akomi lion elongi soki ya lion soki dragon soki ndenge nini Ursil aganga abima akima ekomosala Ursil roi liboma Ursil pechanga o na olobela Salé le roi liboma. Et aussi la bunga. Amona na kalisusu te bakangela e nandako. Ba bouton e salae. Akonda. Boli ke Ursil liboso ya o tia choko Tant batampo sala ke betaka enda yo tika ko tia choko ayo zonga mwindo. Ampesa kombosko ya Black Light.
bato bayebi irsi bayebi ke irsi la tchaka tchoko batampo esalaka ye ozoyoka nga kutu nayebi na pembe te nga nayebi kaka moto mwinda sikoyo bomoni princesse Ilunga oyo asalaka théâtre Ilustar voilà ana grande sœur na ye komoni Alice Ilunga azalaka mwasi ya Papi Kakol babima na Papi Kakol na hotel moko ozalaka bandali na Nzobe na kati ya chambre Papi Kakol akomaka soki mpe lion soki mpe yesu nayesa bino yaya ya Ilustar propre papa moko mama moko ti lelo nde nayesa bino bwatikala liboma bolimbisanga mpo na linga obeta liso napesanga baprécision bandeko oyo ya mambo asomo sur ce je vais pouvoir à partir à lobby donc oyo eza neti premier témoignage à partir à lobby na bano bwakela bino ba extrait ya ba témoignage ya ba musiciens mondains qui ils sont réellement ezate ba biloko te azalaka pede te ya ba makambo boye o boto yokana ke muto abongwani dragon abongwani lion. Pourquoi j'ai dit ça et pourquoi nous faisons ça? Pour préserver ba âme. Tu au son de ma voix ma sœur ta musuyo ndongo zalaka na olota anoka satan de nuance yo rêve no ezalaka un jour faut beta nzoto na fere mama okufa bana basi na yeba te nini esalaka biso mama rêve no ezalaka fali un jour yokutana kifuelele rêve no ezalaka soki wera soki jibe soki nani tala mambo ebandi lelo te batantino lelo bakoli bamamo lelo bakoli misu bakota basa mabele ezalaka pe ba rêve na bango ta bazala ba jeune fille ebele bakutana na makambo nga na yebi fille moko na Canada abimana moko ba musicien pe ka ya minene o bazwa eka sous-vêtement musicien na bise non je garde ça comme souvenir alali azwi sous-vêtement lobi non je garde comme souvenir mpona kanisela kayo azwa sous-vêtement kenda mwana na bela liboma na Canada bana basi nzambe na ngai que le Seigneur nous préserve kozanga yesu ya likama ya solo na bana kotiela bino chaque lobby na obwakela bino morceau ainsi de suite chaque jour bozala ka connecté scotché na MDGD TV na kotiela tiela bino ba témoignage boyoka nzoto malili so muto kokaka te okosuba na bilamba to continue bato bayebi famille ya ba princesse Ilunga bayebi kana yane Alice abela liboma pa bima na Papi Kakol abongolaka ye lion soki dragon na kati ya chambre ata bino moko abima akanga akima akomaka liboma ata bino moko mama na ba princesse nga na yeba mama na ba princesse ntango oluka nzambe mpona mwana ne wana Alice mawe aluka nzambe na faso nyonso me nzambe areponda bango te ti lelo ya na princesse atikala liboma Jésus ezala ere moso ese calme bosoli mpe avandi mpe lokwa motu ere moso oyo aya bato kata bilamba bato peta bato finga bato bainsanité abala te abota te famille na bango bavandisa Papi Kakol bandeko na ngai que le Seigneur nous aide que le Seigneur vraiment nous aide que le Seigneur nous aide les amis nous continuons Papi Kakol aloba bongo Papi Kakol a vivant na obeta lisolo o siko mama na ba princesse na kati ya koluka nza peut-être ye mutamemai na ba braza bakenda bisimba me ngai te Papi Kakol aloba bongo nalingi na zoome nayebi te na zoome kote wana bien nde Papi Kakol alobi ngai kutu nayebi te bavi na bango baza kosana camarade ne Nathalie Buma peut-être ye mutamemai na ba braza bakenda bisimba me ngai te Papi Kakol aloba bongo Papi Kakol a vivant na obeta lisolo o siko mama na ba princesse na kati ya koluka nzambe atambola na l'église mais ti lelo ya na ba princesse Ilunga bonga te atikala bongo ça doit faire 22 à 23 ans histoire on a obetela bino
nde ntango ya Ursule esalami bongo bato bayebisi mama ya ba Ursule aluka nzambe asala jete omoni ndenge Alice vie beba en tout cas mama ya ba Ursule a mama moyo félicité mama na kota wapi te bima aseka beglise nyonso ezalaka kosala succès ere wana église ni Ursule akenda te ndenga na ra oyeba lisolo mpo na yesi bino okenda yeba Ursule epa bafani efo bofani yango akufa atika bana ne misato me ti lelo Ursule faible commencement na yo ezalaki epa fani okenda otala bana fani te ata kolekela bango betela bango tour okendaka te mama ba Ursule aluka nzambe na kati ya koluka nzambe yana oluka nzambe mpo na Ursule ayaka na asika ninga naka oyeba lisolo wana donc so bokanisa nde balobaka obiki ntana komaka lion na fille moko na chambre hotel so bokanisa yango ezalaki blabla ezalaka blabla te esalamela Ursule peshanga eleki Ursule nzambe ayo osunga ye mama wanga litaka ayo ozonga komi bien azongeli bavi na ye wana ka Ursule aza Ursule peshanga na 2008 je crois trésor na biso auti poto trésor mokuna vacation kala na maître salopard auti Afrique du Sud bakiti bakutani na kini namona Ursule boyaka mibale boyepa biso na bafuase nde bobima na trésor bango mbala kozwa obima na bango na bazali baleki na nga makambwe na trésor na baleki na nga makambwe nga mokutu na kamwe bonga baleki. Don't buy another toothbrush until you see what this one can do for you. Là, l'envoûtement existe, hein? Et l'envoûtement existe à cas. ata bakenda poto ata bakoma bavina bona monaka bango bana poto te na monaka bango bandeko na nga bato simple oyo tokola na bango donc namona bango ba extravagant te na 2008 trésor na sorti poto pour la première fois esi bino boye na babutu nazokama eza mpo bazalaka na diaspora mponga mobile oka trésor na biso ata oti poto ndeni na olingi te na olingi te mais c'est normal mpo oza ya na ye wana bango nga mo moto alitanga lito te na omona c'est normal eleka nango nga nana baleki na nga balongola bango bakushe mais basi bakufelaka bango na baleki na nga mo auta Afrique du Sud mo autaka France okama ndeni baya mibali na basi pa baersi baosala théâtre yosinga nayebi si oboye ngai ntango na oyo obeta lisolo na obeta lisolo na ote lokwa moto aloko te na nzela ifo nabeta lisolo na yo nalakisi oke namona bondal beta mamu beta oyo na fréquenta milie moko na yo sikoyo ngai kaka nzambe asalaka grâce nabelaka nabeli maladi edeforme nga ntango nadeformaki nakokontinue lisusu vi te bafréquentation bakobima ifalaki nase retire nakeluka nzambe très bien te sikoyo place bato bayebisanga mama omonike nzambe alingaka yo très bien etaka ozwa maladi wana très bien ozala épargne mpo vino peut-être ebeba te yango bomo nalobi awake envoûtement existaka mpo mutu oyo akutani na likama bandeko mutu akutani na likama aobika te balukeli ye nzambe abike makeso nga suna kata potopoto nzambe batelaka biso pardon mutu a parfois aza te mais il y a des choses qui font réfléchir et père en même temps franchement ebele ya bandal bakufa ebele bavi ebeba mpo anini kolinga koparaître
Hey, kolinga kozala makambo. likola mbongo likola prestance obima na bato mo boye oyo obima na bango te leo bavie ecomplika yo moninga nayebisa basi malamu kovalorize maboko na yo tiango wana exerce ozwa mbongo oyo aoluka na baposhe ya bato ezala na baconséquence yo baconséquence ebele yango leo bafille ebele baosubir Ursule, est-ce que na rappelé yo est-ce que oyebi tokendaka na bino pique-nique mo boye pa madilu système na tunika so oyebi peut-être oyebi te ke fille mo boye bokendaka nazalaka na pique-nique botala niveau edo mamu azalaka mpe moto ya milie mamu mais siko nga na orappele yo ke tokendaka na bino pique-nique epa madilu vie eya drôle eya mystique madilu oyo lelo ozoya ofinga azala mobala asila mai so okenda na bino pique-nique epa madilu toonage mpe na piscine ne na okenda mosika te na okota na badetail te nayebi so kaka tokendaka na bino pique-nique epa madilu eleki Ursule aosala théâtre asala bavie na ye asala baton na ye osila bandi osala théâtre na ye na théâtre na ye na baparcours na ye asala buzoba ebele obima na banimporte quoi kaka mpo obima ozala Ursule wana parcours wana bacamarade bamino d'enfance oyo bosakana bobeta banzango bobeta bakede ere mwa reconnaissance ezalaka bien na vie bato basali so le roi afani efobo mpe ya son âme ayeba makambo ebele nga nayebaka oyo mpe bafani donc ntango olinga odétruire motu moko boye yo mo mpe fo mitalaka oyebaka nga mpe naa na passé naa na parcours siko parcours na nga ezala mpe ya kitoko mingi te ezala mpe ya malamu mingi te mais nakovilipanda baninga te vraiment nga mpe naa na passé na nga mais nga siko naa kovilipande baninga te c'est ça nga nayeka korecadre yo kozongisa na place na yo mpo ozobunga olingi kosala minene mingi Ursule nayebi lisolo ya mati na bino nabotana ase na ndenge yo ozali kosala tu mpo kole libala wana na ndenge asa kenda kobala fille wana kenda kofiance na nzobe nayebi taka nga aza mwana banda nga abotama na lubaki navai na veni selembao navai na wapi 100 point mbavu sumbi sundi wapi so tovanda lwango mamo international tovanda avenue emene kombo elandake kasanvu tokama na emene ya ndako donc nayebi soki naza mwana bandal tanga kaka natanga siko na botosi complexe scolaire botosi oyo eza na solongo donc ça dit que na mwana bandal makambo bandeko na nga sikoyo bavanda bafuta na lupango bapatrick ngubi kota pharmacie mokonzi komba venyango ekimika donc na mwana bandal ntango bino bouti afrique du sud na domaze wana tokofanda na sundi namona yo na domaze na sundi waso na sundi wana bouti afrique du sud c'est-à-dire que nga na obeta masolo olokota te masolo koinvente te nayebi yo ke nga soki nalingi naya na vie na o Ursule oregrete mpo nayebi yo tellement bavie osala tokuta na baparcours ozalaki yanga na ye wana ovandi boye opesi mokongo nga mpe navandi boye napesi mokongo donc nayebi mwa bakati no ebele sikoyo ntango namona kosalaki minene na tv ngai mamu elekelaka nga
na vie faut oza humble yo moni nga mamu nazalaka humble Très bien. mpo naa mpe na vie na nga Très naa bien. mpe na makambo mosusu nasala naa na bato mosusu mpe na leza na offensa mais na tv na koyoka osalaki minene te omona nga toujours nazalaka simple Très bien. nazalaka abordable moto akomeli nga na répondre soki na répondre te seke namoni message te bamessage eleki ebele Très mais bien. soki nakuti appel manke na telefone na nga na rappelaka qui que ce soit nga nde nazalaka sikoyo yo koyokoya kosalaki minene te mpo ntango sikoyo okoti mpe na théâtre ursule vini osalaki mpo tomona mpe bafille de chance na théâtre wana bazwa mpe vie na théâtre fille mosusu mpenza na théâtre mobali ofutele mpenza ndako eboko neti bino mpe neti nde ya bafille moboye bazalaka mobali ofutele ndako ya $5000 seke bino mpenza nayebi te bokofaire pete se bato bakable tosila kimia ntango irsi baza obima na esobe ayebaki yango te irsi abima na esobe esobe marie mwasi na ndako na bana Phénomène. mwasi esobe abeta irsil mbata azwa telefone ya mobali me na bamessage ya irsil amemela yango président elombe amema yango epa Caleb Tukebana mpo alingaka azala na batémoin oculaire oyo owanga nango to oyo osa ndeni obima na Jojo Ngonda bolingo telefone nayebi su théâtre mo boye bosalaka osila titre ngo yalaka so esila azalaka mwana mabe boye bozala bakama mama asila ezalaki ebakata sila moto abomisaka mama na ye sila yaka kokoma mwasi adadi bozalaka na bafatu miracle fatu miracle kutu moto alonda koboka mingimingi Jojo Ngonda la taille avantageuse motema irsi nasi théâtre na moto déclenchaka guerre yango mpenza nde esalaka mpo liboso ozalaka kobokaka Jojo Ngonda taille avantageuse osangisaka na bagi bokokolo te eyaki bagi bokokolo te azalaka mpe ka producteur ya théâtre Mamu bibliothèque mwana mwasi oyo prix Nobel mais na théâtre wana na oloba wana Mamu international prix Nobel fatu miracle moto abwakaka mpenza Jojo Ngonda motema irsil nasi théâtre wana nde déclenchaka makambo si j'ai encore une bonne mémoire nde mwasi Jojo Ngonda asutaka baacteur basalaka théâtre mpona kohumilie irsi na théâtre obima na 2 minutes donc soki bato balandela bakati no oza mpe na bato mosusu obima na bango kaka na théâtre wana obima na bango tantine Mimi président Mimi théâtre président Mimi wana obima neti na esobe po ani po azalaki président Lisboy po mobali to intention no ezalaki odétruire foyer na ye to mobali po nayebi te po yo mpe de oza osala théâtre ye basala théâtre onobima na ye pour besoin d'argent ou bien ezalaki mpona nini osa nzoto mamu toza bato ezalaki mpona nini la chair est faible omoni siko makambo na oloba no eshoke yo mpo yo nde oza noyebi ke na oloba no makambo solo na okosa te na oloba no makambo solo na okosa te obomisa libala Stéphanie na fiancé na ye na kine mame asombela petit frère no biya kenda poto mbongo wana ti lelo ozongisa te oyebi ozongisa ndeni eza mambo bolingo ti tala na vie fo totambola malembe tambola malembe okokoma na ngambo tala gauche na droite yango moni avosala motu mabe mitala yo moko
nalobela Ursule na keto te po bino bozalaka boyaka odéforme makambo nayebisi bino na préambile nanga ke toaka na droit ya oyeba vie privé ya sila te toa na droit ya oyeba baartiste na biso nyonso à fond. Ursule, est-ce que yo ozwa courage oyebisa mokili pourquoi yo bokabwana na sila? Pourquoi olingo kosaka sila beto mosinzo? Yo bokabwana na sila mpona mawa mosinzo natuni po soki sila beto mosinzo ebima mona na ya Nollywood neni ekobima na munoko neni soki yo Ursule ofungoli munoko no te oyebisa ye tozozela affaire mosinzo. Les amis, vidéo oyo obouti koyoko ya molai ya molai eza 1 heure du temps. Là, on a consommé 30 minutes et je dois pouvoir vous laisser. En fait, pourquoi na sali yango na zui nzamba pambola mamu aya moko bien ande komo tellement malamu yango pe nzamba pambola ke chaîne na e mata seko mata e chamwe ka bongo bande ko babolingo na lobaki yango na ebandeli mutu nyonso ana passé sombre mutu nyonso elobi ata mamu aza na eloko moko o asalaka alingaka te bato bayeba to eloko moko asala alingaka te bato bayeba. Même moi qui vous parle on est humain mutu a parfait aza te donc c'est pas la peine ya kolukaka kobimisaka mabe ya bato kovilpandaka bato pendant que yo moko ozali irréprochable te yo po irréprochable mais yo ozo ko reprocher bato mosusu ou encore ko exposer ko humilier bato mosusu c'est comme si ozalaka mosantu nde eloko Bible ezoloba ke longola potina lisu no avo longola ya moninga on va tous comparaître devant le tribunal de Dieu mutu moko ko échapper azate o nyonso yo sali yango yo kobuka mokili ya ndenge wana ye alobaki bango exposer babimisi mabe ya sila esko bato mpe bayebi bango babimisi oyo bango ezalaka ndenge wana oyo kosala yango mpe bakosala yo. C'est ça epesa nga leçon epesa pe yo moto landi leçon ye ndumba ye songolo ye pakala vi na ye ok yo te moto oya kobimisa ngo libanda to bana kokende kotongaka ye parce que yo pe bakotongaka yo mokolo ezali ezalaka ndenge wana c'est qu'un homme aura semé le moissonnera. C'est ça. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. C'était la grande dame. Quant à moi, na mon numéro na prochain numéro, partagez, commentez, likez. Quand on a liké bino on va nous voir qu'il y a bino ba témoignage à ba musicien chaque jour. Ba baby ça ba vie à ba fille Que le Seigneur nous aide.